La baronne ndenge nini otikali yo moko ozangi bato. Donc voilà, nous avons un couple Fumousi. Donc Sami Fumousi, Nanomi Fumousi. Mais Belgique, donc attends, on a paysan dans un restaurant. Donc le 18 décembre. Désormais, na komi engagé. Kosimba te keba na Sami. Donc rendez-vous le 18 na Kini. Donc il y a un bimate na Zala. Attends, novembre. Pas bien en novembre, et moi, voilà ça. Invitation. Merci pour le cadeau. Hein. De rien. Merci Naomi, merci Sami. Donc c'est la famille. C'est la famille. Waouh, la baronne batu na batu. Baeko visiter yo na Sami Fumousi na ya ye. Future madame légale. Maman, ma une invitation. Le 18 décembre, mariage na Congo. Yvette Kalombo. Ozawapi. Nazoloba vraiment na la baronité. Na lingina lobande na yo. Yvette Kalombo. Ndenge nini kuna. Na lobia Yvette. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Nalingi naloba boye. Yvette Kalombo. Le 18 décembre, Sami Fumousi Agobala. Bon, Karine Mokonzi, olobaki batu, bakimi kimiye. Mais batu, bazo yakaka seko ya. Na ebite soki batu bakimiye. Au contraire, Garazomona Karine Mokonzi, sur 7 milliards, il y a bateau sur la planète yo. Karine Ngazwa, 1 milliard pour na yemoko. Yvette Kalombo, limbisanga, na ibisali yo passe. Olobaki ba camarade na yo, ba kima yo, otikali yo moko, na comprendre. Yo zana soucia ba camarade. C'est juste, oza mwasi. Oza pena mwana okendeke pe musala te kaka papier pour la challenge. Alors Yvette Kalombo, Karine Mokonzi akoko kabelo camarade mais lobi nango okoya susu kowangana toko koma munoko okokoma o boye boye namoni adefisa yo ba camarade adefisa Sami Fumousi po bakozala na kini bakoya kosala mariage na bango kuna poche na bango etonda. Bakoki pe kosala mariage na poto. Bazaba na poto ya Orléans. Oui, bazalaka wana. Batambulaka na bavoiture sika. Alors, soko lingi akoko defiso bango. Bon, soka defiso pe camarade neti Sami Fumousi na mwasi na ye. Couple yo comme ba camarade. Yo futa ndenge ni. Poko defisa eza nyongo. Ba defisio yo pe un jour o lokeli Karine Mokonzi ba camarade ya modèle boy o futi nyongo o kokate po tikalaki muke na Karine Mokonzi na loba adefiso te ma peso crédit ya ba camarade wana kutu ndo kofi oyebi crédit te na ko defisa eza différent biloko mosusu biso na magasin ezalaka boy bazoteka mesa balobi yako somba na yo opesi ndamu ndabo batila o prix ofuti kaka prix wana ko devisa mais sikoyo soki bazoteka mesa batie prix yo kezwa crédit elakisi okofuta prix wana te okofuta no ndamu mais soki yalaki 100 € ekomi 300 mais na ndamu bon yo soki bapesi yo crédit ya ba camarade na yebite
wana kutokufi kodefisa ozana camarade ya ozongisa te. Ah, Yvette Kalombo bato nyonso bakimi Karine. Ah, poni olobi teke bato wana nyonso bazangi Karine. Wana nga ozala juste Yvette Kalombo otanga okende ba université. Ozala meme na mbanda na kati ya université. Obima na ba syllabus ya université. Yango salaka challenge. Ya nini? Ya mate na dicté. Eloko yo yebi ya ngwanaka. Ankolo. Bon, esungaka. Nga tangu nazalaki jeune. Tangu na bande sport. À part kosala sport physique. Tozala kosala sport écrit. De kokoma. Donc ndengo monaka ba boxer basalaka boxe. Ba karateka basalaka karate. Ba judoka basalaka judo. Normalement batanga yango susu. Ba athlètes bakimaka mbangu nyonso wana batanga yango susu. Mais bon, moi n'explique bien exacte. Ba footballeur o batanga na classe batanga yango susu physique na écrit na théorie. Esungaka yango yo na mathématique no ta muswe sungo. Mais Yvette Kalombo okapi fona bakisala. Po yo nano bimate lingwala. Bon. Kongo nano bimate. Kini pe nyonso nano bimanote. Oyebi kaka lingwala. Zona Kinshasa, Gombe, Bandal. Oyebi matete. Non. Kolobananga te soke sa nini. Tozolinga to yeba soki réellement oza okapi tozampuku. Ah, Yvette Kalombo. Yo penzoza na posa Karine azongisela yo. Simo bimesela biso o nanu to yoka te. Ankolo. O nanu to yoka te. Bongo soko yeli biso o nanu to yoka te. Ego sala nini? Ego baksaka bilengi. Ego baksa bilengi na internet. Po Karine Mokonzi azali awa. Po baksela biso kaka bilengi. Oyebi ndenge oyo ezaka exemple nazo compare te na makambo église. Mais soko okende na église tangu sango atombolaka communion alobaka nini? Oyo nzoto ya Kristo nakokaba yango mpo na bomoi na bino. Donc yo biloko okoya nango ya Karine Mokonzi. Eza kaka biloko Karine Mokonzi satika. Yo kosala kaka geste basango. Olobi na ina biloko na ina nzoto ya Karine Mokonzi. Nakokaba yango mpo na bino wa papa robot. Mpo na bomoi ya réseaux sociaux. Oh la baronne. Mudatonda batu na batu. Ah, Yvette Kalombo ozo manke kokota ndako wa Karine Mokonzi. Bo yo natali bisiko osala ba mission ezaki na 22h45 obandaki. Yo moko mutolobi yangwa. Olobi 22h45 obandi na retard. Opesaki batu 22h. Mais ndako yango yo moko te boza nombreko po moko wana zako ningisa basani. Asukoli basani na 22h45. Na muleli wana azako mona. Na yebi boza na courant. C'est vrai. Mais na ndimite boza na ampoule neti wa Karine Mokonzi. Na yebi te na ndimi pete ba volt ya courant na bino. Ekokani na oya Karine Mokonzi. Na yebi bino bokomaka na couleur 6600 volts. Ah, gai kolo. Nazo kanisa tango na bada okenda Afrique. Soki na mati avion. Tango ngo kita. Siko bozo mona Afrique. Bozo mona bozo kita na capitale a pays. Mais na sa mutema na tali ponga na zwaka mingi fenêtre. Na lobi non. Ban lever avion au désert. Bozo kita na butu ozo mona biloko mwa mike ezopela.
nga naza kondima te eza minda nakanisaki banyama moko to tozalaki bana mike bapelisaka minda bon Yvette Kalombo oyo okoyeba bango te biso moto kola kote korea daki te bandeke banyama moko sikoyo ntango wana kutu korea ezalaki ebele na ntango ya kala ntango nga nakokende afrike mais lelo oyo bon na critique afrike te eza réalité ezala ntango nakita na Congo Kinshasa nakita na Congo Brazzaville nakita na Angola tous les aéroports wana nakita na uti poto bon Angola minde eza kopela wana koloba Angola mputu oui ata na ntango bakala eza komonana kaka baminde eza komonana wana okoselango makambo te nati kotanga bapays tolobela yo Yvette Kalombo Yvette Kalombo Okapi vraiment Karine Mokonzi oyo ezosala live na bisika ya famille nombre oka Yvette na 63 ans chez les parents na solo ba âge obotama te na kokoselo ba âge te na aspect physique no ozosala 63 ans 63 ans na aspect physique ya bongo oleki bato tu baza na ndako wana na mokolo sikoyo ozosala mpe live wana olingi mpe ozosenga bobanda live direct rando na Karine en tout cas liboso na ndo kanisa bato bamibomaka ezalaka ou bien problème na mutu mais misusu babayaka mokili bango moko yango eta nazi ekomako okende hôpital oexplike baproblème na yo baede yo otika mokili oyo marke ya yo Yvette Kalombo nga Yvette Kalombo nalobi to ningo tika mokili oyo nalobi olingi otika amitié na Karine Mokonzi pamba te akomani na poto eza bongo po Karine Mokonzi soki azalaki na Congo même alobaki na yo Yvette Kalombo fungola munoko na pisele yo na munoko olinga ozala kaka hey Karine Mokonzi la baronne sur 7 milliards toza na planète oyo yazokanga 1 milliard ya bato na bato e mwana mwasi aza na bato bato na bato Yvette Kalombo so yoka na direct moto azolela Karine alelai makasi aza mpe na mbongo ne aza mpe na vi na ye alinga ya kaka ba Karine bakutana ata 2 heures du temps atikele mpe mbongo ebele mais Karine Mokonzi alingi bakutana na ndako te un jour Karine Mokonzi alobi nga nde moto okutana na France soki ezalaki yo Yvette Kalombo ozolela bakamarade bongo babonga baza na posa baya bakutano bakabelo babebiselo barelation nana bebiselo relation Yvette Kalombo bano balekaka wana batekaka bana kutu te bamama o balekaka batekaka ndunda okoza camarade na bango te bango baboyi kozala na relation na yo babebisela yo relation ozwi mpe talaka bambaka ta liste oya kotanga olobi bato oyo Karine Mokonzi afinga ozalaki wapi na epoke wana ozalaki te pembe na Karine sikoyo obosani bato yango okoma oloba mpo nani aide au secours nazomona bazopesa ba aide bazopanza yo partout bazotia no bafacebook ya bato nyonso bato wana bango moko kutu makambo na bango balukaka aide koto te urgence au secours eloko balukaka Karine Mokonzi avec 1 milliard ya bato bazoluka bakomaka penepene na ye bato na bato bato nini basili bato nini bakei kokamwe oyo bato bazangi Karine Mokonzi ale bino boke elobaka
Karine Mokonzi bato bakimi ye. Kolo. En tout cas, elobi yo moko. Yvette Kalombo. Buzobe ezalaki elengi. Mais ezalaki elengi ko sukali. Batiana miliki. Biso bazoba. Yo kanisaka poto oyo. Po etonda. Po bato babano beta libanga. Banane basalango. Biso te. Bazoba. Buzobe ezalaki elengi. Mais yo salilango mabe. Po biso bazoba toyebike. Bato oyo. Bakaboni na Karine. Bazangi Karine Mokonzi. La baronne. Alors, biso tozoluka place, to faufile. Bon, nga naza infiltré. Mais bon, infiltré koza libanda te. Yango na lukaka pe na faufile. Nga pe na kota na kati. Po na koma infiltré légal. Po siko naza illégal. Po naza libanda. Nazolo papa na yo te. Yo na ko infiltré na kozwa nini. Infono tu na koya nango. Bato bakotia na bato oyo zoloba bakimi Karine bakomi yop basaku nesika te bisika bikauka bisika eloba nada comédien likemba bazana likemba na lelelo lokola mwana wana lelaka na ntaba egote. Bana likemba. Ngana lingi nga komela. Namela Karine Michik. Bupesa nga Karine Michik namela. Yosi basalela o boisson. Na kombo no bazo welango. Ezo teka wa partout. Oya Karine ezo bima. Karine Michik. Yokelengi. Donc voilà, nous avons un couple Fumussi. Donc Sami Fumussi, Nanomi Fumussi. Mais Belgique, donc attends, on a pizza dans un restaurant. Donc le 18 décembre. Désormais, a commis engagé. Kosimba te keba na Sami. Donc rendez-vous le 18 na Kini. Donc il y a un bimate na Zala. Attends, novembre. Attends, novembre, et moi, voilà ça. Invitation. Merci pour le cadeau. Hein. De rien. Merci Naomi, merci Sami. Donc c'est la famille. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le katisana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba samta lo la zaki. Bu, ya boss na biso jipe kia ma, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba samta lo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.